Et c'est que les secondes salani. Tout tel ma besoin de face aux criminels. Rwandais, aux criminels de l'IDPS, aux criminels des conseillers de Félix et Félix lui-même. Tout ça la face là parce que c'est lui l'assassin de la République démocratique du Congo. L'Est et l'Ouest doivent se séparer. L'Est et l'Ouest doivent se séparer. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, nous avons un langage moyen. Il y a une séparation de Kinshasa. On ne veut plus prendre de Kinshasa. Lazima tujikamate en charge. Lazima population la Chipek tujikamate en charge. Tout élément. Tout le monde a le coin dans 59 bakanga qui va leader. Tout considérer ma parti politique et puis ma cambiango le coin bakangi ba on a boloko. Biso bana o tozangi tata tozangi maman. Tout élément. Merci la bonne bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to chaka na océan du Congo pona koloba bosolo konganga pe koloba likolo oyo nyonso ezali koloba manase ezui ezali place to chaka litono na nzete poete ebenga mamalamu bande ko balandi ya océan du Congo na pesi bino bongo mbote na fidèle penza fidélité na bino plutôt na chaîne na bino libération bino bato bolanda kabiso penza la ezui matondo bakomela bino bipai biso ezwami bino pe ba abonné na biso ya océan du Congo pe bino bo s'abonner te bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka décider pe na bino bato bozoka libako ya ko partager mes missions ko liker ko talango du début jusqu'à la fin tikanzambe alola apambola bino na ba suggestion na ba commentaire na bino kolo apambola bino merci encore une fois na mana na ngana États-Unis d'Amérique la kunjana nanga nzambe vraiment a bombo bino pe a bondisa mitema mabino pe azana bino pe na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique pe yanga mokonzi na Angleterre bande ko nyonso oyo penza tozali na bino elongo pona ko beta lisolo ndeko na France penza lisolo to ko beta pona makambo etali libération ya République démocratique du Congo bande ko balandi vraiment wana to ali na mwa mayebisi maike kasi to banano na basango ya mawa likomela kibiso ya mama adolo la biso na Suisse oyo bokozwa mantanga na epenza lolenge elikamaki na chaîne na bina libération pe na lipasa nga ino ya CNT live beaucoup na mboli ko sala malelo kasi mwa libako pe incompréhension sali yango nde bokomona pena matanga na chaîne na bilote ya libération bande ko balandi lo banaino makambo mali ko salama na République démocratique du Congo kabo ya lompesa tela biso vidéo e bongo tozonga ezu papa Jules la mama ye mo pe bilo sur la boteka likambo la motote tokei bongo tozonga. C'est pas normal. Attention monsieur, attention je vous dis, s'il vous plaît monsieur. Oui. Ce n'est pas normal. Je suis le CP. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non. Je suis le CP. Non, ce n'est pas normal. Attention. Je vous dis attention. Dis, il s'amuse avec moi. S'il vous plaît. Moi j'ai risqué ma vie à l'UDPS. S'il vous plaît. J'étais le conseiller juridique de Tiens Tshisekedi. Et j'ai fait 10 ans conseiller juridique. S'il vous plaît. Vous jouez avec moi. C'est fini. Allons-y. Il faut raconter. Attention, monsieur, attention. On perd le temps. Je vous dis attention. On perd le temps. Attention, Bingaté. Attention. C'est comme ça. Si c'est Rémi qui vous dit attention. S'il vous plaît. Non, mais à un niveau aussi, Rémi a dit colonne. Rémi a quoi il est moutazan na moi dit na site. Oazo lunga sala na ekozukela mabe. Rémi a na autorisation chef de l'État. C'est Rémi. Rémi, c'est mon ami. Non, il n'est pas votre ami. Parce que vous, cette amitié, ça fait très Attention, mal. ce monsieur-là. Non. Toi aussi, c'est quoi? Non, il ne peut pas. Allons-y, on peut pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, moi je veux le chef de vous me connaissez. Allons-y. Yo, Bingaï.
Monsieur, mais vous aussi, c'est quoi? Vous avez risqué votre vie. Tout le monde a risqué sa vie. Non, pas de la même manière. Pas de la même manière. Pas de la même manière, mais c'est la vie. Pas de la même manière. Non, tu m'as manqué de respect, moi. Vous m'avez manqué de respect. Tout le monde a risqué sa vie. Nous Nous avons risqué nos vies. Arrêté plusieurs fois à cause de ce parti. Mais je me suis dit, on laisse ça. Il y a plein de gens qui ont risqué plus que les autres. Tango nino ezalaki député ya Kiata. Tango ezalaki zamba député ya Kiata. Tout là sur papa, aucun député au kota. Tango mino bo aucun là ta député ya Kiata. Oh. Mutu akota te. Tango toke ba Lubumbashi bango ba kenda okosa président ya biloko to achit kate lezika. Attention toi. Là, tu me connais? Secteur ya maille, électricité, mine. Ande ko wana bauti kotala bongo ba conseiller ya Félix Tshilombo boni bali bongo koswana pe koloba na makambo mayike toko yoka pasi pe mawa bande ko balandi to ko telema pe ala makasi na nzoto po ete tolinge kolo kasi makambo mabe ekomela ki bongo océan de la presse congolaise na tango yo ndeko na ina France mbote bisoko zali a kanisela ki ye pa kindaki na kozwa mwa misolomi yango na banko ndenge ezalaka kasi bato mabe barache saki ya océan pe biloko nyonso mais océan wabela azali na bomoi ntango moso bokoka voi mwa malamu te mwa lokoso choc wana nde esalaki kasi lokola toali bapatriote bavrai patriote bacombattante babundeli ekolo na bango oyo balingi délivrance nde océan atelemi akofunda moto te kasi akodénonce makambo mabe oyo ekosalama na mboka na biso pamba te bokoka na bato bakosala misala po ete tobongisa tala ye moko Tshilombo Félix assassin de la République démocratique du Congo atomboli mongo koloba ete mboka oyo kobongaka te po ebongi na ete donc makambo oyo azalaka pe moko ya mokambi ya ville province ya Kinshasa Kimbuta alobaka yango tango akye kota libuluma nzengela bimboka oyo topela campus alobi ekobonga lisusu te ye pe Félix lokola lekaka na nzela ya moyibi na maponami oyo yete mboka ekomeli ye monene ali koganga lobi eske yende mutabomi mboka Tshilombo ngana ko yanyola yo yonde moto bomi mboka pamba te esengelaki ondima te dil oyo yo salaki bongo na bapaya ya yi ekolobo biso pamba te yo yebi ete ozoki te maponami oyebi ete okoti na lolenge alo prengendu pona nini ondimaki biloko wana lelo komi loba est-ce que ngamu tola bomi mboka yo moto obomi République démocratique du Congo pour la nzela ya libumu na yo tala basasina tala makambo mabe o ezali kosala na mboka na biso pe Kagame akomi kobi tombola mongongo makasi lokola Congo ezali patrimoine na bango ok ezali esika na bango te bande ko balandi likambo oyo bato ba komona lokola lisano ya ba guerre oyo kosalama ya makambo mabe oyo kosalama na mboka na biso pe da likambo oyo ya ba politiki na makambo matali baponami Ezu na Boteka, Ezu na Congo central, Ezu na Équateur. Merci encore une fois la bande kolanga ya Équateur et Pili. Lubende, bango balobi bazongi simate mama océan, bonne ekisola, tout telemi, poete, tolo balikambola yo longo na Ezu. Merci encore une fois. Bokile lokondo et femme pekato mama je la Suisse, pe ki la me plus 49 bokile lokondo femme pekato Jonathan Lotaketomba. Bande konangai tokene nanu na likambo oyo etali tribalisme oyo bato bakoloba pe bayebi lolenge nango te Félix Tshilombo atelemaka na makasi nyonso koloba ete Fayulu la bandundu nde ayokai na bato na ye mais aujourd'hui bila moko bomoni ba conseiller ya Félix bato bakotambola ye bobele baluba atako mwasi na ye agangaka voice moko la tshela kabino awa alobi atabano makaboete yango moni bato be basepelaka na ye te po ye pa monaka yango ke te yali pe likambo ya nation boni ngambolanga me ya alobaka yango te mpona bokoteli bakongolais alobaka yango nde mpo ngambola ye mpe bamoni ya Luanda bazwa esika po yali ntina moto akolamba bobele moluba ekolo nini wana lelo bino moko bomoni sombele suka bisanga oyo akosala sikoyo na makambo ya boye tokende maponami na moto oyo bisika to atye be bato na ye tolobaka na République démocratique du Congo soki bache Denis biso tout okobima peto kobuka ko concessionnel Denis ayei eloko te molera longi na ko concessionnel balongoli bato dakati ya cour wala bachei bato na bango lelo bino moko bokoyoka nzembo oyo ekomi komata bande ko ba congolais
toali na tante ya komi lali sampongi mama jawa salam alaikum na bamesema nanga ntango la biso ya liete totele matosimba bibundeli mabongisi maali pe masimali to solo la kanenge to solo la kala bato toko tambola kaka ne moko na lobi lokola shoke leke makasi ndela bibaki te bande ko pe bakotolaki mais tina na biso ya nini ezali ete ngai na bino to misala makasi poete to bunde tumba ya République démocratique du Congo bande kolanga balobi babotolanga mikanda on a ça la capote tant on a kotambola nzala la kisi bango ete na lipe moko ya bapandisa ngwa ye ekolo Congo oyo ezo reconnaître nga mikanda yango yo bakoyeba kokanga te balamba yi basaki bakena ba mikanda po ete na tambola lokola moto nyama po ete mboka Congo ali na mikanda te mais bokolonga te po nzambe balonga ete Jehova Sabaoth akotambola ngai eloko moko ekosalama te eloko moko ekosalama te likopola bino lizwi libungu tulu pamba te nakozalaka kaka moto o nakolobela République démocratique du Congo boko intimide ngai te pe boko salanga eloko te pour la sala beti mbela la lobi soki bomoni photo to pen kombo boye bo ekweye sika to na bisika bato ba ko sala makama be po makama le koma mayike boko zwanga ite pamba te mikanda mu ngai yali la bato balandela kinga babotoli saki na ngai pe ba passeport pe biloko yesu kasi ya motu ye lobi ndeko langa la France bomo inanga moali na kufite jika ML number 1 au sein de la presse congolaise bandeko ezu likambola moto te to ko finga te to ko loba bosolo po ete to telema est-ce que mapona la République démocratique du Congo et ali pe na tina ndeko langa mapona mi ali na tina te po mapona mi to ko sala nango nini po ete boyebi ete glissement ko salama boyebi ete ba pré-campagne bani ko salama boyebi ete bato bakomi ko kenge moto na moto na koluka oya ye me bandeko o to lingi Congo nini esengeli biso la bilo to sala ko chama benga la biso baboko la mabenga pe bosangisi ya misolo po ete tokela ko bunde tumba po ete to sali mosala o elongo bani na kokota kala sama ina ko bima ndeko langa la plus 40 non na plus 1 wa bongo na Canada benga to sala mabongisi na lombango na tango ezali suli kambo ya kozelaka te ezali suto luka ba projet te ezali suto luka lolenga te e ali likambo o to kuta na ngoto simbi pe to beti eli likambo ya masekite po ete kolobo ya biso bokei ekolobo ya biso yali la pasi le pays est occupé ndenge tolobaka tala bolengeli ya bato ndenge bazali komi lengeli biso makama bela sima ya mikongo na biso tango biso toyebi pe tokochola bande kolanga leo to la janvier to ko babobene tumba ya révolution yango to ko sala éveil patriotique yango to ko tombola mingongo po la te ba papa la biso babunda ki etumba biso pe sengeli to lata mola to mo etumba po ete to bunda bande kolanga lelo ezali ko toka na 1959 oyo 63 ans tikino lelo mais biso ba congolais conscience na biso ke libanda to bungisi etumba mais lelo to zonga na 1959 ezali opesi mbwambwa boyi sombele suka bisanga bomanga na boma yo to bomana simba mondoki ngala simba libanga to bomana mendele ba ko bomanga biso to ko boma mendele ba ko boma biso to ko boma mais loko nyeza ko empêcher to sala yango lelo tango ba ola kusema video ya mabe tango ba ko la kusema kama ya mabe kabu ya tela biso na message onde ko la kusema mobala ngai koloba Jambo wa ndugu. Ni mimi wenu Enoch Binja Baguma, mimi nakuja kwenu sahi. Tena na maono ni ile tu. Mawazo ni ile tu. Indépendance, l'Est et l'Ouest doivent se séparer. L'Est et l'Ouest doivent se séparer. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, tuanze kuongea langage moya ya kulomba séparation de Kinshasa. On ne veut plus dépendre de Kinshasa. Lazima tujikamate en charge. Lazima population na chipeke tujikamate en charge. Nous allons organiser notre pays. Nous voulons notre pays, nous voulons notre indépendance. On ne veut plus dépendre de Kinshasa. Bitu mbili ya kwanza, banakuambia babomole nyumba yako na bakunyang'anye bulongo yako. Na banakupatia nyingine option bomola nyumba yako wewe peke na ubakie na bulongo yako. Tunaamua tubomole nyumba yetu na tubakie na bulongo yetu. Tutakreer nchi yetu République des Grands Lacs. On est capable, tunaweza, inawezekana. Tutakuwa na armée yetu ya kujidefendre, polisi yetu, parquet zetu za kweli za kutetea watu yetu. On fera de grandes choses, on va développer chez nous. Tuko na mentalité tofauti na vitu tuko tofauti.
peuple ya este tulamuke, njo langage inatubakilia tu ile moya, ile tu njo nabakia arme yetu ya mwisho kulomba independance na Kinshasa. Nous sommes affaiblis, tunafika mwisho, tunachoka. Shie tungali na energie na tunapata ta na respect, on doit être respecté. Lazima tuheshimishe watu yetu na lazima tujiheshimishe na Mungu atatusaidia. L'indépendance, l'Est et l'Ouest, nous devons se séparer. On ne veut plus dépendre de Kinshasa. Partagez ces vidéos partout au Congo, partout dans le monde. Batu ya Este, tunaanza kulomba séparation. Tunalomba séparation, nous divisons ce pays, tunalomba pays yetu na shie batu ya Este. On demande ça, je parle en Swahili et je parle aussi un peu en français. Mungu atatusaidia na ndio langage moya inatubakilia. Nous devons nous faire respecter, lazima tujiheshimishe. Hatuheshimiwe, tumeuzishiwa, sa lazima tubomole nyumba yetu shipeke na shipeke tujenge kwetu na developer kwetu. Partagez, c'est votre frère. Merci beaucoup. Amen. Ba message eko ya boye combien? Bato bako tindela bino, bako sala yango na malamu te. Bako lingaka koloba la moto ke alerte mboki ya mabe. To telema ni biso banso to kende poete to sauver nation. Boko mona Félix Sanzela nyamu maele te sika kocha moto elite. Akolobaka bilobela. Boko mona bato na yelo lenge bako sala makambo ya bilobela. Na boy ko tela bilo video oyo ba bomi bato lobi modelo ba bomeli bango soki ngana lobi la tela bilo e ko sala pasi mingi pe na ba norme bilo moko boyebi ya YouTube ko nzema yango te bande kolanga. Boni ko bomoke bato nde kolanga na Autriche. Boni ko bomoke bato papa nanga G3 na Australie. Boni bato bako kufa tongo midi pe ko pe mawate. To teleme. To mona lokwa na 59 bakanga ki ba leader. To considérer ba parti politique et pe ba kambi yango lokwa bakangi ba ola boloko. Biso bana o tozangi tata tozangi mama. To teleme tiki afole lempato bakulaka losako ekinyo. Etika le la kampato te. Ba congolais to libala na bitike. To kolela mpato tina nini? To kolela tata moninga mpato ko peso le lolobi akoboya. To telema. To longola motema ya libanga. To lata motema ya mosunyo yoka kampasi. Peto telema bande kolanga to bunde tumba. To ali censé akobunda soki to lingi kimia nekolo wabiso. Soki to boy bitumba kimia mokozala te. Kaboya l'homme puissant chelanga bande kola este peto kata. Mwenye napenda tuongee na polisi ya Rwanda alienda Rwanda. Tunachoka sana na mauaji kila siku. Kesho leo ni ville morte. Hatutakufa siku moja. Hakuna na watoto kwenda kwa masomo. Kesho ni ville morte ya mama. Watoto wanateseka kila siku. Na watu wanakufa. Watoke tu, ujine tu kubonga. Polisi ya Rwanda kitu chunga. Mkongomani wanataka tujue na polisi ya Rwanda. Aende Rwanda. Siye ni Kongo ni vile vyetu. Mana karibu tunawaona tu. Matondo na bino banso bozi kolanda biso la ezui bande ko balandi. Pasi ezali bobele to boya opération Jeanne d'Arc était pe opération Sauver le Congo. Yango nde sala Coutinho Fernando le londe gazali. Mbote la libota la epe bonani na mama emi pe bana. To teleme biso banso to longola likamba ba aventurier. To longo ko s'aventurier ndenge bolobaka lokota li français na makambo etali ekolo bande kolangai. Congo ali na pose bato ya makasi ya bato ya mayele bato bakoki pe to sali kambo pe likambo esila. Mboke ezali okipe to kokena mapona mite ndeko yo mtoto ningo lobilanga est-ce que Martin Fayulu Madidi na papa Muzitu bakeinde ko coopérer ga lobinde kolanga tout politicien bana besoin de négociation soko boko ndimelanga kondimelanga pourquoi ba ozonga ka les États-Unis ba Amerika baza banane po bato bakeleke pala bango baza banane. Pourquoi ka bakele États-Unis d'Amérique? Pour mbalo basalaki bango no sala ba bemba bakelaka pe États-Unis. Ba ebisaka bango mobeko moko. Ça prouve que jusqu'au preuve du contraire, c'est l'Occident où ils ont dirigé Congo. Tout ça les Cambote, bolingo onga la linga Fayulu yo likake bongo te. Po yo saela na Fayulu musala te. Mais ngala saela e. Mais problème na biso ezalinde
toali koboya ke tokeleke pa impérialiste. Comment bino moko boyoki bato bakokufa na este la biso moto akotombola mongongo te basoda burundais bakoti basoda ugandais bakoti toza na combien de milices étrangères na kati ya mboka la biso état de siège oyo esilaka te makambo ya mabe ekosalama mais qui est le président élu na République démocratique du Congo? Yango biloko wana bakofaka beli basali te bazonyokolaka bango kabeli mpe bakosala lisusu te mais soki tolingi ya solo ke maponami ezala ya malamu ke Martin Fayulu Madidi azwa maponami esengeli ezala Martin Fayulu Madidi ayebi ke mpona azwa esengeli nasala guerre et non négociation ayebi ke mponga nazwa esengeli bitumba ebima mais sikoyo toali kolongola bapeuple congolais na bolema. Pourquoi bango basaka nsima ta leader akei azowangala mais bango balingi ka balatisa leader problème yango moyo nalobelaka bacongolais bolongwa kolatisaka bato problème ezali yo moko congolais ali moto na bolema okokufa nzala okolala mabe mais komi kaka kosenga soki nalobeke batindela biso mbongo te bakabelaka biso te babima moso yo ozoloba mabe mais non bokomisi komba lokola shida etumbe komi lokola shida yo ozobunda na guerre ozobala. Oh, yo qui est confessoyé ndegeni. Est-ce que la temps oh papa ya biso, oh tozo ba 59 aujourd'hui 63 ans. On dirait ba bundeki le bango etumbate. Tozo ikaka la même rythme wana. Tozo ikaka la même likama la biso le loto comme le ba risque. Netinga bola otambola ndeni. Na lingala bimandeni. Et preuve que Kabuya le ba soda FARDC ba uto kangaye. Pa ya awa. Ce que zaki batu musute ba telemate ba kei. Na to comme surveiller bande kolanga. Bato baza siko babetaka ntebe babenga nzinga ya église catholique ya Saint Augustin la Lemba batula teke mwana mobali moko boye basoda bauti kokanga siko bao menacer bamote na tokomi na risque siko soki bato musu babimaki te po ba sauver ya zonga mais ndenge tokolo babaki na kankokolo nani alinga kalanda ye botala siko tolongwe na la police po ekanga kabiso so motif tokile kosamba mais batindi FARDC. Oh, c'est la deuxième fois, moi, la mobile a eu problème. Bah, les vagues, il y a tant la télé, ça va maman dans l'alliance franco-congolaise. Nassisi Moussala y a levé 2 jours, bah, il y a un côté riche. Et reste pas ça, il m'a bêté, bimi ça maman océan. Aujourd'hui, message Jésus à Kabouya, voilà, moi, il y a des athées parce que mes candidats là, ça l'a ngoté. Mais quand il a attaqué le journée, c'est la télé, mais reste pas battu Moussala balabala. Bazoya, c'est quoi le monde à battre? Mwana zoya za bati siko boye bisanga to kotambola ndene mboka la biso menace likola menace siko boye bisanga to kima mboka biso nyoso to komaka koloba libanda mboka me bako yiba biso mboka te parce que kolongwa tiko koma ayo ko sala pe bobembo mulai esengale siko to sala nini to telema biso no so face aux criminels rwandais, aux criminels de l'UDPS, aux criminels des conseillers de Félix et Félix lui-même. Tout ça la face là parce que c'est lui l'assassin de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pourquoi on appelle maman c'est un mois sur le baté? Et on s'en a passé la mitema. Mais est-ce que photo qui m'a kabongo? Pour les télé là, kabouya à filmage. J'ai des cas voilà semi montage à semi filmage. Pour la nini, ndeko azoya azakolela. Merkeba talanga kutu tuna batu na batu baye na ba témoigner siko keba wana bino kasi to sakala nzota mabende to ko sambela nzambe ya solo mais ata Yesu Christ alobaki papa so que ça possible coupe elongo liboso nanga après les anges baye pour le fortifier biso pe le ko to ndaka modèle à mettre biso to sabongo mais ce n'est pas bien ba entourage na biso baza la boye baza protéger te nyoso wana ezani po ba kebisa biso ke tika biloko to olo baloso ko continuer oko kufa. Mais il faut mieux te faire la sorte de bataille que tu couvres les vagabisos moko. Les vagabisos moko te bande kolanga. Totalement. Mboka oya za l'armée za divisé. Biso tozala ba soda muso ba soda ba biso bilo peuple bozala ba mamo c'est pourquoi ko ganga ta tout moment. Bo bimande bana baza basi balati nkanda. Tozo benga na tozo so ba promesse ezo mais les autres la milai promesse moko tozo ngo inane membo que zo occupé promesse moko tozo ngo inane baza ko envahir biso bozo mona teke to lingi pe liseko ya mboka te bande kolanga est-ce que bato ba ko bimisa $10,000 ya pamba bwe ba ko mona na te bozanango
Mais au salaire pour la nation, le beaucoup a récompensé. Banana bazona, bakanga ba RTNC, bakanga ba aéroport, bakanga bisika stratégique, to bunda pela bitumba, to terroriser Kinshasa. Parce que trop c'est trop, tous souffrir bande kolanga. Tous souffrir. Tous souffrir, ba comme on a le corps mutamato imangongi le libotaranga. Surtout bakamba kabuya le yotoka komeli bango. Pasteur alobe yoko katoko kufa lokola nyama. Batu bazoli ka bambango la bango yo so le kalaka koloba. Trop de lire fatigue le corps. Bible lobi la biso. Toko lemba. Tozo mona le corps tozo munda litumba bitumba zangi li futa. Tozo loba la mabele makasi zo botambu mate. Comme prendre conscience. Le pays est en danger, le pays est envahi, balingi ba intimider biso, balingi ba kanga biso, balingi ba boma biso, bazo sala biso ba kama maben encore. Yo kasi bato bazo biloko langa ba filanga ba fila kinga. Babili boso faut arracher mikanda ou ezo laksa ka journaliste. Tango to kanga eto wanga la ne ba wanga la ki atachana. Après avoir ko humilié ka journaliste était. Ne ba ko sele mikanda. C'est comme ça mais moi j'avais tous mes documents. Il y a États-Unis, il y a awa tout ekei. Na passeport nanga valeur mangitu ka sele kinga yango lekei. Premier passeport ba yibi ami balé valeur eko sala atina linga bambongo na bimisa ba identité na zui biloko aujourd'hui ba arracher ngo lisusu. Yo kasi bato baza bato batini ba rote beloko to yibi ba rote moyeto le bezate na obuka lokuta te. Na rotanga nani. C'est comme ba ko utiliser les biso ta ba couche oyo bazaka la kati la biso. Aujourd'hui bato ba lakisi kabuya baza bato ba yibele te. Bo tout dans l'église Saint-Augustin. Heureusement que ça la lemba. Parce que quand on va ko kale na changu kutu ba ko kate po ba yebi kabuya. Peut-être na ba commune moko songole po pas ça mutu fatambola. Toi arrêtez qu'on calculer. Toi arrêtez qu'on solo là. Oh to tina ka bamboko baliaka mutasi ko tine. Wana zalaki bakambakala ya lelo la bakaboti na mbongo epa nanga. Na ko pesa bakusha bana wana. Soki pa bolingi to sola kala bilo la vidéo. To solo li bomoni bango to bo epe po boza ba traître. Mais so to sola bango ndeli ba ko le trahir bana la ba ko buka banda kuna ba. Tolinga Congo. Eza mboka na biso batu musu bazo lula yango makasi. Mais yo moko mukolo mboko zo négliger. Telle richesse eza la mboka la yo. Telle forêt muneno biso tika nango. Mitema mabe ya bato bakela ko tumba Amazonie wala. Po ezali forêt ya liboso. Ya mi baleza ya biso. Bandoki wala bazo kokande Congo te. Telle ba minerai bazo zwa. Bolandi. Maïso azalaki proche à Félix. Mais regardez ma secret à dévoiler. Nous sommes les autres de l'autre côté. Nous sommes le peuple congolais. Bolingi ka Félix a vendu son deuxième mandat. Parce que ceux qui ont bondi son deuxième mandat. Parce qu'il y a un télémi chef Sikoyo. Tout le monde sort qui est le président de la République démocratique du Congo. C'est pas Félix Chilombo. Mais ils sont tous pour te la source à Maponami. Mais la Mikanda, la archive, c'est lui le président. Ata Boboyi. Attends, c'est lui le président. Il y a un des décideurs. Parce que Bissika Azo Kende, Azo Kele Koluka deuxième mandat, Azo Kaba. Tant que nous comprenons les bons Yolanda, que nous avons un compétent Liboso Moutoula Bisso. Et là, qu'on dit au Seigneur, tout ça, tout arraché. Ou bien, tu l'as pour te l'imbocater, pour l'exposer, puis c'est le danger. Na un de la succès. Merci la Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na. Judeka adorateur Misapi électrique. Merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique et Sango Mokonzi parabe miso bangaye. Matondo makome la bilo nyoso ingeta la bala mvuluzi. Totele matoli ngamboka la biso. Toze la motota ko uta la gauche pe la droite. Po molimo nde ezoloba ngonga yango totelema. Nzamba ko assister biso na lolenge na stoko sala. Bila bato bozala misolo ba kongole bokanga mitema te. Boko boka yango pamba te yani po mboka la bilo zo bonsomi. Sa misolo to kolonga te. Po bato wala ba makasi koleka biso. Ba biso to ali makasi pamba te ele kolo biso makaso to tambola ngo zali cause juste to zala déterminer ferme to zo ça ba valeur na biso mboka nini ezanga identité mboka nini bazanga identité kongola zo tambola zala identité te hein soki moto ala misala ko soma passeport te loko ala bunge siboy et c'est que sous la senga les sous moto moko volontaire bimasa elanga de valeur à selenga est-ce que c'est comme ça to vivre la mboka c'est comme ça que tu dois vivre c'est comme ça bande kolanga boyo kabiso mawa biso bandeko la bino o tozo signer yo mala Kinshasa boyo kabiso mawa toza la déterminer biso nyonso to bunde tumba bino bona logique msuli banda biso la kati awa logique ezali ya mabe bakoyo ko salo mabe la tango nyonso ke lokola nyama tabaleli bakofuta yo te tala milimo ya ancêtre la biso ndenge telengani bomoni na Congo ta discours moko te le 4 janvier
ba politiciens là bato basa libanda bango tout bakeka libanda mboka le 4 janvier les qui inaperçu jour historique mais les qui inaperçu et tumba oh le pesi ba valeur na bato ba mataba qui pas ça la politique pour bazwa kimia mais tumba wala basa ile ngata misate et tumba wala kaka bala ba patriarche peut-être ba leli ba papa na bango ba se souvenir est-ce que banda wana basa kimia est-ce que Congo ko za na malabu soki bato ba bundela ki yango bozo ko ko tombola ba waite bozo ko ko reconnaître bango te mokolo wana silence absolu na lola pe mokili mais batali balobi bato baza sauvage et bongo c'est ande soka kufi oya zolo bakaka ndebo ko lokalisa ka ila misa soki bato ba bundaki tumba ya makasi pour le l'océan ganga boy baza récompensé te baza récompensé te bana ngelo te eza les siko bakenda ko rendre bango visite te mais tala mausolée à Moselle aura désiré Kabila jour à férié bakenda ya papa Tshisekedi ya mabanga batu ba ko kene mais mukolo le 4 janvier wapi ba mausolée poto que le kolo la bango soyons sérieux les Congolais tolinga mboka la biso kolula baninga te pozo nationalité za mboka lo te bako botolo nationalité si tu as péché contre mboka la bango mais mabele na yo le quoi biso toko tambola beto na identité te mais le quoi zabi ke na congolais na ça fier ya ko bundela yango na ko bengala amoke babu manga nzambe alo la pambola bino azala batumia so JKM abatela bande ko langa bisikana so zomi bino bon rétablissement maman Célestine en France ce qui est souhaité tokutana PAPG directeur recherche stratégique et sango mokonzi parabe miso ngaba pour amenta ngola no bondi ya botar de bono et miso ko komela bino mamour d'angola na mokita no Florencia matondo bedo mama Jolie Kanekoto mama Jovi nzambe azala ba mama nyonso o bache molende ya kusunga ya kuzala nkolo akozongisela bino ndenga lobaki na balayama oya kopambola ngala kopambola oya komodire yo ngala komodire bato nyonso bazoluka malédiction ngo bazomodire nga tongo medi pokwa nzambe akomodire bango misala maboko la bango ekozala obscure mais atu tout o bazala souci yako benir ngai tika nzambe ya lola asembola loboko bisika biso ezwami bino na ba misala na makambula bino ils vous feront la guerre mais ils vous vaincront jamais na République démocratique du Congo mwana Luanda toye na molimo ko diviser ko bangate Museveni bino tout wana le trio ataboye na mayela mabebo bangate Congo et ko mela bino on va faire la guerre pour la libération de notre pays parce que nous voulons la paix. Ba musulman nga salam alaikum mama jawa ba mama ya moto mojali moto mozima mité bataillon tigre armée rouge les Rambo on est ensemble ceux qui sont été trop coûte à la Kabouya l'homme puissant courage que Dieu nous bénisse JKM Dieu nous le soit mon ami de tous les temps Oscar bye.